Si vous devez parler de Dauphin Bouilly, en quelques mots, vous direz quoi? Effectivement, je disais un soir d'un festival, je débarque à Québec, après quelques centaines de mètres de marche. Du retour vers la scène, j'entends de loin une bass qui groove sur la scène, mais incroyablement. C'était qui là? Je sais même pas, j'arrive, j'approche, je vois. C'était tout un artiste sur la scène, comment il bougeait. Et la basse, tout était parfait. Un beau chanteur en plus. L'écriture est notre langue et c'est à travers l'écriture qu'on se repère et on se retrouve. Makomi, c'est le titre. Makomi manzambe makoki na mikolo ya suka oyo bokomona na suka ekeke bamingi bakondima baprofete bakobima oyo ya lokuta. Makomi, l'écriture, la parole de Dieu. Ngolu, vous savez bien, rien ne se fait sans la grâce de Dieu, de Tout-Puissant. Yoroshua, c'est le nom de Dieu, c'est son nom qui bénit, son nom qui élève. Et pour finir, le 4e titre, c'est Ndanga. C'est la surprise. On va être tous surpris. Allez, bonne écoute à tous. Ndanga. Yesu kati nangai ndanga ndanga solo kozala na eleki nyonso. Salut tout le monde, moi c'est Achille Butungu. I do work for Unishow by AFH under Cedric aussi. Tozako faire appel na bino nyonso tu bozako landanga sikoyo o azo vive na kati ya UK ya Royaume-Uni seulement que tozako pesa ba service protection et assurance. Tozako pesa assurance vie, life insurance. Eza que soki mutu aza na bomo ite ba futi yo mbongo. Mbongo bako futa yo eza pona ko couvrir l'enterrement pe na suko tika héritage na bana yo et en même temps sozaki na ndako ozwaka na crédit et ko ipe ko futa ndako na yo toza susu na auto bengi living cost ezali produit oyo soki mutu abeli aza na ndako osalaka plus de 20 heures yaka soko beli assurance ko futa yo mbongo pendant que oza na ndako ozosala te. Et nous avons aussi building and content. Ce que vous avez yo bien au futeraka, on go protéger ndako na yo, toko futa yo. Toza susu na autre mais critical illness, assurance maladie. Tango mutu, ozali susu na problème à santé, au beli sérieusement, l'assurance te paye. Toza na ba témoignage de belé muto yo afutami parce qu'abela qui m'a dit critique. Naza juste na besoin ya ko témoigner par rapport na makambo ya assurance onde kona biso Achille azako sala. Tango likame zui biso et que maman santé dérangée, maman bazana droit ko futa ye autant. Réalité za ke ba honora parole na bango pe ba pesa misolo e sengela ki par rapport na oyo biso tozwaki. Que za aventure te, eza vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, kozela tete na suka. Naza apona ko aider yom tozo landanga, oza na kati ya Angleterre, na Royaume-Uni. Très bien. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle misa ya lingala ya solo oya koboya zate po ya monde leki misa ya français na bato belele kana ya latin pamba te na misa ya lingala oyo okukuta mwasi ya ndunda receveur chauffeur mama malewa mécanicien okukuta na ba coopérant na ba voyant bato basala te bango nyonso bazokota na kati ya misa bakuta na ba honorable député ba okuta na ba politicien pona koloba maetali mboka oyebike congolais surtout quinois bao batangi mingi te bazala mwa na bango omona mwa langage ovie ombrienga eza na biso ya ombriema to ombrienga ovie olo balanga na ndenga divagation bango mo ga de ba makambo.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ngonga 11h juste, Tina. Ngonga 12h juste, PES Télévision. Molière Télévision va rediffuser 20h à Rosoa Direct. Et puis 12h, vous avez Canal Sat, vous avez l'option à Bwende, vous avez Ibenge, vous avez Gemena, na Djouende, na Liangola, vous avez Nabisope, na Sankuru, na Lomami, vous avez na Congo Central, na Nganda Jika, Topé Sibino, Mbote. Alors, vous avez la politique officielle, bon, mon message. Vous avez que moi, Mikole Belé, tout le monde a dit, moi, Mitoune Zalaki, Yé, on a ni Lombe. Na landi et le quoi bino à lobi moi makambo belé ba benga mikolo syndicaliste à basoda et a commune mo lobele basoda yenda koti makambo basoda to benga chef d'état major to benga général to éviter melika mongo à koti yango nazolo balisolo ya nani nakolo balisolo ya honorable Léon Nembalemba dit papa Molière les députés les mieux élus et puis les plus élus faut le barabak ça mingi surtout na Kinshasa bo to reconnaître le mututa ngazana bo moyo un mono vivant tango azali to pese le kumuna yenda za invité na biso na poko ya lelo to sala wa ndenge boza kolanda biso kulutu mbote ndeko Israël oh mona o barobaka l'homme du terrain omoni wana mona kayo na mimona quand j'étais jeune ouais combattre bamir ouais pas ko filmer bibembe j'étais toujours le premier sur les lieux. Babando soupçonné, je me rappelle une fois, général Numbi, il dit ah, mais on est un incendie au Bandiga il y a 15 minutes. Il y a directement wana. Ah, mon général Nakoye, vous savez, secrétaire. Et c'est là que, aux hommes Nani, à Okamatalelo, à Tiatembe, aux autres sur le terrain. Voilà qu'on se bouscule au portillon, puisqu'on sait que c'est sérieux. C'est réel et c'est sur le terrain, c'est d'actualité. Bonsoir. Bonsoir. Waneza maloba ya kulutu na loba ngo mobangi wa vandi na se amona ka musika koleka mona mukyo atelemi jeune koleka mpaka na bilamba me na bitendi te. Paro misolo bitendi moko ya kala yo zo mona te. Kulutu ba conseil na bino ndeza makasi pona biso to continuer musala. Très bien. Alors on a bengi le loto sur la mo ebele mais curiosité d'abord pour que ça on ndenge peut aller viobi que dollar et matière. Et comme il a 20 Ozomona et on paye 66 ministres. 66 ministres. Nakati peut-être 4 ou 5 de Bazar Osala Kamo à Likambo. Bako fouté lokomo côté. Okomona na ba directeur de cabinet na ministre ni na ko ya lelo. Aya ko pesa bilan na ye. Aza na courage wana. Ah non, je voulais faire. Ah non, sur le terrain, le palpable. Ma ministre Boni. Et aux autres, on comme on a 20. Comme on a 20, kaka, mois de juin, on a 20. Puisque besoin produire. Besoin s'amuser. Il y a qu'au kanga, il y a qu'au se régler des comptes. Et on dit que ah, c'est pour le peuple, on aime le peuple. Le plus grand ennemi du peuple, mais ils ont peuplé mon corps. Mais honorable, blocage à la place nine. Et ils ont la battu au chef de l'État Noumaki a constitué le gouvernement au Basali à travers Premier ministre, Basali ba incompétent ou bien il faut que l'hypothèse qu'il va bloquer le président. Est-ce que 2 ans après, presque parce que tous en a 16 mois, on peut continuer à dire que le président va bloquer, va chef bakal na FCC ou bien un mauvais choix à bateau va constituer le gouvernement sont des incompétents. Lecture nous avons des deux côtés. Des deux côtés, un, c'est de bonne guerre. Il est tout à fait normal que le FCC, le FCC, va permettre le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, à réussir le mandat. C'est de bonne guerre. On ne peut pas reprocher ça au FCC. Mais côté de la Binopé, il y a un président qui oppose bateau yo. L'été. La plupart au baouti bapoto bampiaker batoye na mpiaka bamonike pendant 30 ans bazu eloko mon côté boulemi wana ndozomona la plupart bazokanga bango la plupart il fallait bazada na état d'arrestation la plupart au bazo la ça incompétence na bango yebisa dans nous autour du président de la République. Tangelanga n'a pas posé question, mais toujours réfléchir. Tangelanga Kombo Misato, il y a bateau que le président peut compter, puisque c'est équipe.
tangelanga bato bisato oyo pe baevite ye bagafe ebele eza kosalema na bafuite ya bainformation badocument toza komona en dehors ya problème financier oyo nayebi que nous allons évoquer ça bahomme fort bazalaki wana okamati moto lokola Vital Kamerhe personne ne peut le contester et kokoyele makambo mbongo soit makambo mbongo wana mais azalaki homme fort oyo bato ya FCC bazalaki kobanga puisque asala pe na bango bahomme fort nde omoni bango na Félix Tshilombo Tshisekedi bacheminer ensemble te bakosala baaccord na bango toyebaka pe te soki basignaki nini mais on dit vraiment que FCC bakotika Félix Tshilombo réussir mandat na ye deux présidents ye moko na bato ya poni bato wana nde bakoyede ye asilisa mandat d'autant plus que ayebi que toyebi que na assemblée eloko moko te koleka na assemblée oyo soki ordre euti na kingakati te et ça tout le monde le sait naza dénigrer bato ya kingakati te mais toyebi ke bango nde bazali les mettre sur le jeu sur le terrain donc nakoyebi so kaka na pasi ya sango esengwa papa mon cher frère yo comment veux-tu que yo monsieur l'abbé ezala tala bato ya mayele je dis bien bato ya mayele baza autour ya président Félix tala Félix mutu na ngeza Félix de ezokene mabe tala le nombre de ya bato intelligent na ba mususu bien sûr bazoba ezanga te mais et pas ya président Félix Tshilombo bazate kende pas Raïs Shinarambo mais baza ko se bousculer la portillon baza ko vanda baza ko réfléchir c'est-à-dire au contraire n'attend il fallait to sentir plus crème intelligente et ça la plus autour et président de la République baza la ebelé mais ce n'est pas le cas président a le pouvoir bato mayele mingi otoko ko luka bazo monana te pendant que de l'autre côté bato a le pouvoir te mais bato mayele mingi baza pembe na bango qu'est-ce qu'il faudra faire il faudra recruter de jeunes universitaires qui sezo la nini parce que na minito niveau passe comme na kisasa na lobaki yango tozo la ta demi Dakar chemise asika meke chakala po mo la ta complet zate OK na Congo yebi ke bato na mais ko somba complet na yo zo lata mais na minito po na passe bato ngo lata na intermédiaire lem soza la sapato asika wana vesta kala biloko ne so les oboma biso mais wana kutozoloba mpona veste ki bato boti bazola te so bapesa okomona baza koteka bapoussière oyo ya makayabu obiso bafongoli saki ya makayabu na saki na baekai baza koteka yango mpona nini olambi ndunda na ndenge olambi ndunda okamati poussière wana oti yango okasolo ya makayabu ndenge ezobima oyebi te ke oza kolia kaka aujourd'hui le comment on luka libaku boye niveau il y a pauvreté et commis à tel point que est-ce qu'il y a des conseillers oh bah ça mais ça me conseille très bien bon on rappelle que mon conseiller va donc quitter le terrain mon conseiller me met là saut de mouton ndesika to mona kae mais bisika mususu au moins ils à l'intérieur ils à peut-être problème il y a sécurité bon il semble que et le qu'on tout ça qu'on sentir na côté social c'est un échec tout ça qu'on espérer que tant tout remaniement est goya to quand t'as pas toi n'yon so ko diminuer na bango quand t'as pas mais aux assos la mois de juin selon les informations et cause la tête puisque FCC bazo monake na ndenge ezokende pe na ndenge échec pona Félix Tshilombo Tshisekedi je doute fort que président s'il ne frappe pas sur la table alors un vrai coup un bon coup je crois que tozo kena échec pas seulement du président de la République Félix Tshilombo Tshisekedi mais la coalition dans la non toi tu as même tout ba yebelo ni baza ko sala bango bakutanaka oya bino bakabunde ko bunda wa baka o mutusu Jean-Jacques Mambo te na zo ndé bato de pes o monde baza ko bomana mikolo te kabuya voilà c'est kabuya mais au sentir que division ba Jacques même ba yeko bima ba bimisi ya bango ba communiquer allez parce que Zali na lobby que le vieux Étienne il doit se retourner dans sa tombe puisque Atika qui IDPS uni. Vous pensez que IDPS est boumé sous Étienne Tshisekedi? En tout cas, au moment où Tshisekedi a lobby na tombe c'est Zali
Sauf que chaque fois que ça la gaffe, je vais commencer à me retourner. Mais Etienne Tshisekedi est en train tellement de se retourner, bah comme on peut un ventilateur. Hein? Tellement à force à retourner, bah comme on peut président Nabiso, vieux président Nabiso, oh le ventilateur. Ça va tourner Etienne Tshisekedi à ça wapi. Oh, Etienne Tshisekedi si, oh il y a qui dépêche mon biba. Ah, le vieux ventilateur. C'est-à-dire à la ventilateur pour Batubazo Salama très bien. On va évoluer. Pas César à Congo pour le moment. N'a évité. Bambo Canyon sur Bazo Tchaba mécanisme. Maïe les Ozala. Après Covid-19, Ndegeni Batubako Bunda pour que l'économie n'a pas tambolo. Panabiso, réflexion est autour de Makambo Arate. Toujours la réflexion est Zangatina. Kaka ba réflexion la biso Zalia. Bango ba Ibaki. Bango ba Liba Longwana. Makambo coalition. Parti na Bango Longité. Dans des choses inutiles, en même temps, la population a continué à souffrir. À quand la fin de cette mélodie, Souka Makambo et Kokende Wapi, parce que la population a une difficulté à vivre pour le moment. Boyoki Makambo ba hyper, Bazo Kata Makambo ba hyper, président de la République a le bagi barokata te. Mais il me semble, selon ma information, il y a Batubele Bazaro Senga hyper Bazaro Kata Bango Bambo. Et ça déjà problème pour na Bango. Ndako le bagi ba foot sa Bango na ndako te na ndenga rotungisa eke ba foot yango. 3 mois après Nyongwanda ko longwate Zaka Kana yo. Eza le foot pendant 3 mois mais 4 mois on sera obligé de te faire payer cet argent. Souffrance Nyonswana. Wapi maele ya bato. Agriculture to négligé. To négligé Ezate. Babukanga Lonzo wala ekende wapi rien ozo kata procès atanini donc et comme plus de 200 millions de dollars champ moko est commis abandonné totalement abandonné mawamingi oh là là. Alors on va évoluer. Je pense que Batomaïle Bazo Kabiso présidence de la République Bazo Kabiso toujours babiloko na lolenge ya ko interpeller Mokonzi 2023 ils a kalamingité et c'est que justifier bilan tant qu'on justifier on dit que l'échec a toujours été orphelin. La réussite a toujours connu plusieurs pères. Tant que vous avez bilan, FCC va vous arrêter. Même la caméra ressemble à bilan. Bilan. Alors, les Seigneurs, résultat, ni nous avons un bilan en 2023. Le peuple va encore donner la confiance pour nous dire que le Timbo va nous avons les belés. Au moins, nous avons Banga. Nous avons là, il dépêche au Koufa. Au moins, nous avons une stratégie. Kabila, Kabange, le Raïs, Shinahambo. Quand lui, il tousse, ça veut dire tout le monde tousse. Alignement. Tala et pas, il dépasse Makamo, Ndenge et Zakoleka. Nali Royo. Nali Rakoyo. On a Jacques Balobi, Kabouya Balobi, Nani Moubaki Balobi, Bozako Bomelo Kweza ya binote. Tapa bazoye sana batubele mingi akola nzala. Bozo Bomelo ko Etienne Tshisekedi. 34 ans il y a combat pour arriver à ce résultat. Oyo Félix Sakotaki. Biso nyo satanga ina zo loba. Naza côté au balobaka de l'autre côté de la barrière. Mais tout le monde a tellement souffrance et qui on dit il va amener quelque chose de nouveau. Il va changer. On y croyait et moi j'y crois. Na fachi béton mais nazo mona loko là béton bati ba bossa na ekoti ya ba bibende na kati puisque béton ezaka na bibende na kati on dirait que ba kula ika ke loko moko pamba c'est en train de se filtrer et ozo mona que le président ne dit rien c'est lui le président puisque nous avons critiqué pour analyser c'est lui le président ndenge bazo bomana IDPS toujours quand président a Robeta en tant qu'autorité morale à Kobeta, mais ça une bonne fois pour toutes. Balandaye. Silence, il y a président. Ils ont encouragé des autres. Ils ont s'installé. Nicolas IDPS. Le président devrait regarder. Pour les partis naïe. Pas regarder. Il devait frapper. Et tout ça, la honte à Kolobate. Et ça, Dikambo a hérité pas tata naïe. Si on a le winning, on a. Est-ce qu'on a fini? On finit. La finité. OPG a sali rapport ma bezate. Bon. La moitié pas bien. A outil et c'est logo. Papa a tiqué l'io. Il faut ça la macasse puisque et ça ko panzana. Silence wana. Il faut pérenniser combat. Alors, tout ça, bande konanga bozola nanga bande kona biso ya IDPS, même bande ko ya force du progrès, sengeli bo la muka. Désordre na bino na télévision.
Makamonyo c'est ça la maï de pes et ça au sunganango partité. Pambate l'ennemi aza content na désordre bino boza rosal. Likamwa mukie kaka pona poste ya pamba. Likamwa ya mukie kaka pona koluka mutuni na remplacer Jean-Marc Kabota la boza divisé. Koto ba kobenga directoire, koto français monsieur communauté tozelati jour de obesa mot d'ordre politique ya chaise vide. Biloko wana zo idée partité et sengeli bo fungola misu. Je me rappelle que na Genève avant président Longwa na likita baninga pesa ka raison ya base ba sepelité ya mon abimi. Est-ce que le président de la République nenga zalité le président bakabundu na bande konyo ba ko zo pe courage à koloba ke toyiki la voix ya base qui réclame la base lelo. Est-ce que bazo yo base point d'interrogation. C'est très important. C'est quand il n'y a pas d'opposition donc démocratie ok ndete. Ah tozo ke nesasiko yo opposition est juste. Ozomona batuloko la ba oya kizenga bazaki bobera bango palu bozo ka bango lisusu bazaki za ba politique ve ka tuba kizenga yangi kaka yangi ve atiki pe oya ye parti na ye yangwana ba bebiseli yango eza kaka ba héritier zala ta héritier oza ko fructifier en général à jour na batu oyo ba keleke na front ba fantassin ata mayele te mais il y a problème ezali que kobeta bunduki mais awa bokamati kabunde bolongoli soki banzu balobi na bozoba na ye intransigeance akomaki kobosa na pe alignement ya parti mais c'était un sniper un sniper oyebi penza que aibo calculer bon encore un vide autour du président. Bon, ce que ça qui me bon, nul n'est irremplaçable, hein? Mais nazomona président Tshisekedi a comme le coup là Mobutu quand on disait ah Mobutu l'homme seul. Et encore ça c'était en théorie. Tala bato mayele Mobutu azalaki na bango. Président Tshisekedi azana bato ya mayele boni tangelanga misatu. Bazate. Très bien. C'est-à-dire batumso ba monique FCC a beti kufa a beti kakato baebo beta bale banaimi ba mova ce sont des gens ils se rencontrent ba lobby ale ba bengisi bango alignement bino au moins ni batandaka bango te soki ba kosoli chinaran va a kosoli kaka bokolanda mais alors comment ba petit la biso fils mukoko asali oyaye Jacquemin asali oyaye kingani cacophonie Wengel Paris et kokwesa eza kokwesa IDPS. Alors il faut surveiller le FCC pour FCC azobeta système défensif na bakozonga Atletico baotika kana se bakozonga na suka match et FCC akozonga na nengo oyo penza IDPS maire ya nani ya démocratie ya opposition na ndengo oyo total qui vivra verra. Très bien, qui vivra verra. Est-ce que ndenge boza kotala na suka FCC bakobimate parti moko moins mal par rapport à Batunios parce que au fur et à mesure makamutozo kende le vaut mieux un diable qu'on maîtrise qu'un ange qu'on n'a jamais vu. Expression est-ce qu'il faut trouver forme nango la expression de makasi aya ya fuilankenda to pusala mamona mbwa mafuila kumbundwa tika to pusala to récupérer sikoyo dossier ya présidence batu baza kokufa ndenge na lobaki yango na émission mususu awa na bibembe penza bazotuna baninga boye lisusu bino moko boye lisusu kaka tiko ndeko na bino ye lisusu po batu bazokufa ebele hypothèse ya poison ezalaki mais tout le monde porte-parole la président Abimi Kasonga ye abalé hypothèse ya poison alobi te ezaka makambo COVID-19 est-ce que zalaki pona ko sepelisa bato to eza penza ya solo ngala yebite mais alobi COVID-19 mais kufeli ya bato ya COVID-19 bato ya INC ata mutu boko kufina mte na COVID-19 bato ya kufa ezaka ka bato ya IDPS bon COVID yango ezaka mingi baluba mingi baluba est-ce que COVID salama na kombo moko ya Kasai COVID pour battre ne baluba bakufa ngala yebite mais je vais réfléchir avec vous c'était juste pour miser à la galerie mais ngala ningi to réfléchir na yo aujourd'hui est-ce que le président n'est pas en insécurité parce qu'avec COVID-19 c'est de la sécurité sanitaire. Qu'est-ce qui doit être fait parce que il me semble d'habiter sur les solo que la présidence va devoir monter la gamme sans la santé va devoir banga bureau pour ceux que côté du place yango ko bimate
quelle attitude à prendre sur les conseiller à président de la République Sikoyo pour la Kobika la likambo ya Covid-19 na ndenge batazo kufa pour la bouton le muto à Covid. Qu'est-ce qu'il faut exactement donner comme conseil ceux qui ont vraiment choisi pour conseiller le chef de l'État? Liboso n'a eu ça, monsieur le président de la République, Félix Tshilombo Tshisekedi, il faut pas délocaliser. Directement, il faut à Longwa et Sika Azali. Balukele babisiki zanga on a Kinshasa te. Il bosse ça na hôtel à Tozo Kenikuna na Béatrice. Mais ça a fonctionné bon. Encore en ce moment à hôtel qu'on doit pouvoir balongo la président ici kawana. Donc batu bazayo baza ko sala likambo wana baza na maîtrise ya bisika. Donc la première chose quand délocaliser à Kinovanda et Skamosus. Nous en avons les moyens. Ennemi a évi déjà nini ya kokota babisika wana ya ko agir ndenge aza ko agir. Donc ya ko perdre Mokonzi le roi Ali Seki puisque mon peut-être né à vivre mingi na poton a éviter ba makamuna ya bakisi ya ba motema mabe bato ya sécurité yo mona Tshisekedi père avanda na moto alia na moto jamais ya yébité hein sa sécurité batika président amelaka baba to masanga to nini négatif yo pembe na mobutu yo pese mbote et que ça matin ta dernièrement na l'accès na chaîne na ngai ministre de santé azawana bato batondi président akotala ba malade biloko ndingwana atika et ko changer pe et loko moko maladie wa Covid-19 na cinquantenaire on a cinquantenaire président a commettre au bande on a biso baluba malbi a commettre ngaf il a ngafé yo kamata oye kotala mutazana soki covid yango bolobaka soki kofi soki nini corona la prononciation encore bien beaucoup de gens ils se sont plaints bon mais ils ont ndenge bande on a biso baloba lapsus même pas, c'était un peu la provoque, c'est un peu du satirisme. Bokamati président sans le savoir, à Kosimba, Mbeto ya malade, sans gants. Sans gants. Au moment où ministre s'il pouvait devenir vert, ailleurs vert, a signalé la première dame. La première dame de ailleurs Kolongola, c'est Sikoyo, président Loboko, na Mbeto ya malade. Mais directement na maman, logiquement, il est perdu en route. On ne prend pas la sécurité à la légère. Un peu trop à la légère. Donc, il fallait que renforcer sécurité, na ya santé, na ya politique, président Alongwawana. Très bien. Donc, on continue à Kokufa. Mais en ce qui concerne maintenant Corona, est-ce que Corona, les lois bafungoli ba centre de dépistage, le rôle dans stade des martyrs, bâti centre de dépistage, wana. Nakamalokuta. Et solo. Na mona ki okende kuna. Na la kenda ki kosala. Mona vérité. Je voulais me rassurer. Ça c'est bien. Tant qu'on ne va pas délocaliser dépistage. Au zolo ba ça c'est dépistage ngolo banini. Bazio coton batio na zolo. Tant que Mouyembe on a Zoroba, il est déjà vieux. Il est déjà vieux. Oh, papa. Oh. Bon, ça va. La piste. La piste. Bon, pardonnez, puisque Azaki Pembe il y a battu Ebola. Non, l'assistance à personne n'a changé. Mais revenons aux choses sérieuses. Ok. Mouyembe, il est vieux. Mouyembe, le professeur, j'enlève le nom Mouyembe, non. Ouais. Le professeur Mouyembe, c'est un éminent savant. C'est un savant. Il est sur 43, sur 46, c'est bon, papa, bon. On a pépé. Aza pépé pour l'angaï. Bon, comment dit beaucoup de tiaye, Namoni Mouyembe a une assemblée. Alors, comme on a expliqué, on a un panneau publicitaire, il faut voter en haut. Oh! Le professeur Mouyembe a commis sous un panneau publicitaire. A Kamatande a décentralisé l'INRB. Ça, c'est tenir tout un peuple en otage. Motazana Lubumbashi
azana Bukavu azana Beni lokola yo tanga ka ba batindaka babiloko wana awa ntana lumami mais muto okuta asi akufite donc tant que on c'est-à-dire il faut pas créer politique à proximité pour nous permettre bateau bazana besoin de délocaliser voilà il faut ba centre wana ezale belé pour former un laborantin. Il ne faut pas beaucoup. Dans une journée, il y a déjà des techniciens qui sont déjà là. Mais exactement, c'est quand même remise à niveau. Allez, bango na ministre Bakamati centre wana nyonso batiki yango. Bon, docteur Jérôme. Oyo nyangi soki munyangi ayaki awa. Mbapa wa utaki Madagascar. Ayaki na kisi awa. Depuis aye awa, tozo ebate soka komi conseiller chef de l'État. Parce que Moussa les gens mona na tena yoka ki alobi kisi ezali mais azoze là ba apprécier ce que équipe technique ba apprécier yango nde ya ko yakotsa kisi wana nzela. Docteur Moussa bimagi pe asoki vango. Au juste main d'œuvre en interne batu mususu selon bango il me semble nek bango bazo mona ke muyemba kangi G. Muyemba za la baro. Kangi de la publicité comme yaye. Na publicité yo za wana bata domaine yo ngai toko bandenge nini ba que gérer même secteur wana on ne cherche pas du travail mais allez prendre papa qui est déjà c'est pas une injure monsieur je te relève qu'on a ah yo to ibise na lobi on a la zapi to relève le premier ministre beaucoup que les mawate collègues donc vous avez association ya ba kokoba na yo pe na kati amoka yo mona mandefo ya yo wana ezo pembe kwa nini wana tozo ke ne bilo mais la zana no yo zala no wana ndio zoro ba wana mais tout kamata quand même il y a pas de savant à vie oui moi il peut partir aujourd'hui par mususu bazali au petit aux autres wana pesa voilà Jérôme à petit nage na ndenge na bon mais au pays des aveugles le borgne est roi. Donc aïe kolukande koluka bato a diaspora batradi praticien batondi trop et ce n'est pas puisque kuna on t'a approuvé yo ba monika muza ko sala nde ya watu kama tobetelo mbango maboko mais ezali ba plante kamata moi ndamba ba plante wa kamata ba 53 oyo baza maladie ou bien nini yako bikisana na wate yo yena sango kaka ya Madagascar senga ba matiti wana tokenda wana na ba wenzi ba zamba ya wana bansele ba peso ba matiti wana obeti yango na to kamati 5 personnes ou 50 personnes bomela wana to kondima très bien ate na Madagascar ba yebisaki ngai te awa to za Madagascar te donc tota na no ba charlatan ba comme belé nga bazo komela ngai boni pona ke na kamata na promouvoir bango wana eza secteur na ngai très bien wana eza secteur ya muyembe que chacun fasse son travail que chacun balaye devant sa porte et le troupeau ne s'emportera que mieux. Très bien, montra garder bande naie. Simba banda, bougez papa, vanda na banda, gardez bande. Très bien, alors on va évoluer pour terminer avec cette histoire à Covid-19 parce que batbaché TV mo na minito yo bi ngala yo zaka kita na minito na bunya wana à travers la radio Momble bazola na biso so ke na Ruchuru na Masisi na Kanyabayonga bazola na pe biso. Et puis na Centrafrique, na Zongo puisque ezarana. Ouais. Toujours on rappelle. Alors, mais ça. Même la Ouganda, même la Baroro, la Barara, côté Barara. Alors, on va évoluer. J'aimerais à ce que tout Silisa, les Covid-19, confinement à Gombe. Les gens sont fatigués. 3 mois, ezalaki na droit ba confiner parce que malade ezali il y a solo ezali se quitter il fallait qu'on confiner to pesi bravo la ba kondiambo ko ba salaki mais apparemment bato ba komi na bango ko limba mokonzi ya mboka a émettre visa na ngoka souhait nano bazoli décision en côté bako ko fungola ba bar bako ko fungola ba terrasse moi quelques restaurants ko fungola mako que vie comme normal na minito to na problème munene problème ya Gombe déconfinement ya Gombe depuis ba nosaki baza ko déconfiner te Gombe yango pe ba ka ezo continuer kaka ko s'augmenter Zandu yango wana tokomi na problème munene Gentini alingi a moderniser Zandu ezali kanisi ya kitoko nga nazo bwakela ngo ba fleur il faut ba moderniser mais na lobaki ata Yesu tango azolongola ba démon na nzoto ya fu ya Gadara alukila bango esika kotia bango bangolu Gentini azolongola ba mama na wenze po atia bango wapi poti siku esika za komona na te à quand le déconfinement il y a Gombe est-ce que c'est une urgence aujourd'hui ou il faut encore confiner
jusqu'à l'infini mokolo bakomona ke balembi ko déconfiner ko confiner puis ko déconfiner bato. Comment vous trouvez la décision argentine? Dans le bon ou bien il a exagéré par rapport à confinement? Dans le mauvais, totalement. On m'a dit on ne peut pas jouer avec la population comme ça. Et ça la gentilly, et ça la bon, na ngo tanga ba kombo mingi ya wate. Batiaki bango wana eza la population bati wana pendant que on rendre compte. De yaka Mobutu Sese Seko Kubeldu Wazabang Wamabanza Tokumo Banzae. Albaki Batouni, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Je suis venu rendre compte. Yo Zasiko yo gouverneur. Okomi Baba. Période yo pesaki à confinement. Au Vandinier. Ngala Kamati na bengi gouverneur. Makambo yo est aussi la camp. Ah na évité, il faut totalement na niveau ya gouvernement. Ah non, tous les là nous au moli le président de la République a lobby ba restaurant na ba bière tous ongelango. Mais monsieur le président de la République ne doit pas émettre un souhait. Il doit taper sur la table. Très bien. Il voit très bien que ça ne marche pas. Cette histoire, ça ne va pas. Ville, ok, nous la ville. Centre ya makamunyoso, eza na ville, ba école, ba hôpitaux, ba banque mineni, ba direction générale. So on sali confinement, oyebi ke ya na sali angotala résultat ya malamu, eza koya et salami na Gombe. Mais c'est le contraire. Corona wana nalibi corona na loba koro corona corona wana ndé ça c'est qu'on migrer à la cité. Et qu'est-ce qu'on fait à la cité? On n'ose pas aller à la cité puis c'est pas au kokate banda lo ça nengeni. Donc ça veut dire malade wana et ozoka ba tu a Gombe. Ezo ke ne kaka ba statistique ezo bien. Ba statistique oh on est 3000 malades. 48 décès, 51 morts. Donc, il y a eu des décès, il y a décès la mort. Décès la mort. Et comme il y a là, l'Iseki. Voilà pourtant, oh papa, on l'a que dans les corona, ils ont été corona, ils ont marqué, ils ont battu tout à l'heure, mais quand on dit que les gens ne sortent pas, ils ne sortent pas. Ils respectent. Si nous sommes en train de sortir, Général Kassongo, Sylvano, Général Kassongo. Baja n'a pas commis quoi merder. La population, la police n'a pas servi au bâti bango puisque Kosukola Maboko n'a pas de température. Il faut tout ça sentir en haut. C'est pour me protéger. C'est pour mon bien, mon bien. Pas comme ici en haut, bilangana bino. Moi, général. C'est l'entrée de la Gombe qui doit être contrôlée. Pas la sortie. Pas la sortie. Hein? Pas la sortie. C'est la sortie. C'est l'entrée qui pose problème. Qui pose problème, voilà, pas la sortie. Mais pas la sortie. Mais aux hommes, Gentilly Gobila, ça, monsieur le gouverneur, il a manqué, le gouverneur a vu la Kinshasa. On favorisait l'association des malfaiteurs. Batouaza au sala extorsion. Batouaza au sala. Et comme ça s'y koyo, ataga au tiango kama boye. Allez, bakanyo na soda. Bataille forme na yo, il faut foutre 5000. 5000 les ans à quittance. Déjà quand il faut la pembeli, déjà quand ça. Elle va copa diamba, on a maboko. Déjà quand bon foutre bango combien? On a baradit ko kalal, monsieur le ministre de la santé. Yo peut okuta ngi na yo. Baja wala boza ko futa bangote disque ce qu'on a bafuta mité. Comment voulez-vous baza motiver bazo l'exabat. On paye 6000 francs au leki. On paye 500 francs au leki. Hein? Donc c'est mal géré. Bien. Mais c'est Gentilly Gobila Kamata et ça a fait mon patas. Pas déconfiné obligatoirement mais ça ne donne aucun effet. Malgré les à ce moment-là malades contaminés. Nalobi il bien baza jusqu'à la Gombe. Mais c'est ce que Bagdad, Babamokali, Bozo Sala, Nini, l'intérêt à pays, bon, là on va dire que ce n'est pas gentil, Bozo Sala, prévention, Nini. Donc je pense que
excusez-moi le terme, hein, foutez la paix aux gens. Très bien. Et il faut convaincre la population que il faut que tabato na mutu. Et comme la contrainte, excusez-moi le terme, c'est complètement idiot. Mais même ceux qui ont la désinfectant, il faut que la désinfectant pas obligé. Et où tu es pas été ni tout comité na niveau na masque. Bakabali ba masque ta ba masque mikolo. La plupart na masque nanga eza noir. Oui, pas les noirs. On a salité et mon anaté. Très bien. Ils ont compris que par exemple policier a kamati masque, non il y a tissu comme bazo zangoli c'est qui? Moi si alati boubou a kamati asali masque ya ninga boubou. Policier a bomba masque pendant 10 jours. A éviter que toutes les 4 heures logiquement il faut à kamata a changer en gros. Donc on m'a dit que c'était un mal suivi. Poto va dire déconfiné. Déjà moi ma place est l'Afrique du Sud déjà a évolué. Je pense que va voler gros zonga dans 48 heures. Donc bakama dit que lui masanga bango izongi. Biso c'est là que président de la République a kamatani na le bagay ah non bozongi ça masanga. Très bien. Et là comment ça va? C'est pas sérieux. Bango ba gene voilà. Oh pene na bandala wa to da na sika moko bikolo nyonso. Tout le monde saï. Très bien. La fête. Très bien. Et là, comment vous êtes? Alors, moi, je me pose la question. Congolais, Corona, ils ont un solo, bah, mesure barrière. Oui, ils ont un solo. Donc, bah, mesure barrière, bobo sanate, koskola maboko, mais comme alikambona yo moko. Sokola maboko, milinga. Vie ezali sacrée, on ne vit qu'une seule fois. Mais quand on appelle Corona, ceux qui ont été le rôle à ceux qui demandent des pour maladie au bela na mboko Corona zalate, mundele pa bela ngote, biso to bela nyokanka au mundela zalate, biso bazo lia au mutu na mutu, balie au mutu, balie mo na mutu, mundele so balie mo na mutu ko la muka. Biso ya malade o la Kibeka, yoka ko Kibeka, mundela ko Kibeka te. Mayanze nyoko na batu na makolo mundela ko kango. Non malade na biso. Même malaria eza obama plus que corona. Ah oui. Ah on a mbo na biso malaria, tuberculose ba malade eza obama plus que corona. Mais le ko moins na poto tozo landaka ka mouvement ya poto kamata monsieur Gentini Ngobila. Eza problème ya là, bozo lia bala. Bozo lia bala na ndenge nini parce que ba pesi bino mbongo. Bo gérer. Bato bozo tiango na baba bala wana. Il faut qu'on foute bango. Un policier il faut qu'on foute ailleurs. Au cours de l'été, avant de la yo, à risque, il y a qu'on toucher bateau, qu'on checker bateau. Donc on ne peut pas prendre ce risque-là. Alors, mon petit policier m'a pas na sardine, bat moko. Mais le m'a pas et puis ça va mosomba. Et puis ça hémorroïde. Et puis ça hémorroïde mosomba. Potalibou. Donc ils allaient tentative de meurtre avec préméditation. Lipa. Oh petit dans le Lubumbashi, papa lipa. Neto kudi pa mama yako ni kudi pete na we. Donc lipa. Très bien. Donc vous la conscient malade des ali, vous respectez ma mesure barrière et ça pour l'avantage nabino, la santé n'a pas de prix et sengeli komi batela mais ko banga yepeto loko lelo ko msusuté. Joie normal pour qu'une tuntu yo bela ya bela ga. Ah oui. Pour le compte malade aux réseaux parce la ceux qui yo papa ko sa sanga malade ils a bana on va y baramitu. Ah oh va y baramoto. Oh ikamati tozana ba l'expérience ba malade ya ba maladie boka matate bo profiter na mbongo wana parce qu'ils doivent justifier. Très bien. 1 900 000 $ besoaki. Il faut payer ces gens-là. Et puis les 120 millions que Mouyemba avait demandé, il me semble que cet argent a été débloqué. Bon, bozo ça dans nini. Yangano moi na bamba qui est question avec na bamba qui est question. Na ke kotala ye. Wana monique aiko contribuer na dikambo baboya ki okotisa ebembe moko na kati ya ba mort. J'ai appelé le ministre Eteni. Le ministre Eteni nalobaki Mouyembe tantôt non c'est plutôt Eteni. Il s'est impliqué pendant combien c'est Tokyo Kamata bakamati ebembe batiango na kati ya taxibus et que n'est pas boy na mort et pas boy baboui et que na mort et pas boy ba écoutez que lango papa molia
j'ai été obligé, na ebembe yango tout le monde Luka, na benga ministre Eteni, wana monsieur le ministre, félicitations, mais félicitations à Nine, c'est ton travail, tu es payé pour ça. Voilà, donc ça l'inde Moussala naïe, ça c'est trop clair. Alors mais il s'est impliqué. Ouais. Bah bien non, papa Molière sous l'impulsion de papa Molière, le ministre s'est impliqué. Ah, comment tu as le bien non, on connaît que là papa Safla yo logiquement moi nani yo Eteni. Mais à Audi diaspora il faut à l'ampiaquer. Il y a le gagnant. Peut-être gauche à droite. Mais non, j'ai trouvé très bonne quelqu'un qui est réceptif. Très bien. Andimi ko accompagné comment les banganan. La vie monsieur le ministre va na auto comment salaire nangai. Kamati na taoyelo $5,000. Voilà yo le mieux payé. Na ABC na payé $5,000 mais aider na maternité na sanatorium basa na maïté ça fait 5 ans basa ngai $35,000 quoi que ça secteur na yote eza ba kamata lokela ngai la différence to kamata hôpital mobile mais ça na maternité eza na morgue eza na pédiatrie tous les services Maïzate depuis 7 ans. Et on attend toujours changement. Il y a PDG, il y a entreprise, pendant 5 ans, on m'a dit que Maïza na Selemba au Teza. Qu'est-ce que tu fais là? Démissionne. À vous. Très bien. Alors, vous avez la biso, vous avez Béléobi, qui est un kuluto Zakabo. Maman balade. Oh, biso to bela mundela bela yangote. Tika intimidation. Tondimi corona ezali. Mais liste à malade, biso to bela. Baseri musozo kabana mike ba obela roi mandibil bakati mwa tumbako bazoke de kozongi soko mwana mboma moko ekimi oyi ba maladi wana elo kana ngo profiter na monde yo ebila mwana na bi sanga ezali ndeko sanga ezalaka ndenge toyokela ezalaka ke ndenge yozano zala mama na biso na ndako na mama boboti biso mais siko yo ndenge bimi wana na ndako tiki mama na bana mokeli banda o récupérer Petrus moko mwana moko ya mwasi muso Petrus na sukaina yo osilisi na ye soki bosilisi bobiso tango yo kozonga soko sukolite omeli mama bébé bébé mwana mutu apasuki haya nzila velele très bien. Bon, selon la politique officielle, on va entamer. On a fini l'essentiel à toilettage à première partie. On va récupérer dossier mort et juge Yanni. Et puis on va terminer avec cette histoire de Chebea. Mais curiosité dans la nous allons. Makambo dossier Yanni, ndé toza ko kota makambo nyonso ou etali makambo ya dossier à Jamal na Kamere. Ndé toza bo juge à Koufi. Hypothèse ya poison ezali confirmé juge Asalini à Koufi. Le coup la juge à Koufi, ma question ezali ba se poser, est-ce que réellement le procès va continuer ou le procès ne va plus continuer? Parce que mon toazalaki na maîtrise ya dossier moko yewana ke. Ba tout ça zomona ke ba juge ba kozwa kanda. Cette fois-ci ba juge ba ko sambisa pour ko venger mutu na bango. C'est là ba tumsu nde baza ko kanisa. Ndeko na Koufi na poison, moto abomié za ko yebana te. Abomaki pour gagner ni tout ça ko yebate. Lecture non na likambo poison ya liboso, mais ami balepe Jamal na Kamere na ibandeli babanda ko wangana. Kamera lobi aibi Jamal te, Jamal pas lobi aibi Kamere te. Comme quoi ça il na kalunga. Yo yebinga ite ngape na ibi yote. Mais ma photo ebimia wato utu ko mona mutu masaro ngo malgré bazo bete na prison pour to moni image moko wa niveau ya kuba o masaro azozwa ba kofi le kwa référendum. Mais toza ko déconseiller loko wana na prison mutu nyo saza na droit boko exposer mutu bongo te po ba ko boma loko la G. Mais admettons que Jamal na Kamere ba monani ba ebanité. C'est une aventure montée de toutes pièces au vu au sud de tout le monde. Na lingi lecture na yo ndengo zomona procès wana ko profiter na mboka na nini procès wana pour généralement la komoso ba kangi moto mbongo ezonga raté bako condamné mais mbongo ezongi te lelo yo soki ata caméra za condamné to lo bata juge wana nani Jamal za condamné soki to bungisi mbongo 50 millions est-ce que bako zongi sa mbongo to mbongo zongi sa te à vous avez 7 à 8 minutes ngala okata yote bimisa biloko po yondo za syndicat ya basoda na minute. Merci Sango. Là, au Kinga Penza à l'aise, puisque ma camarade est au Kende. On moni dans le temps, les Romains, bah créé que bah jeux olympiques.
c'était pour que Batouba Kamatan babosa la misère na bango. Voilà comment est-ce que bazo distraire bango na les Jeux olympiques, mais entre-temps le peuple est en train de croupir dans la misère. Nde makambo toza komona. Concernant il y a monsieur le juge Oyo, maintenant c'est confirmé empoisonna qui est de konanga mutete là. On a été là on a été ma fumbe ben bakamati babomie. Bon. Poison wana ça se koyo. Empoisonna qui est quand? Qui quoi empoisonné Moutou avant le procès, pendant le procès, et qui par après, moi je suis là, Amega Kolia et Simba Gite, Aliga Bitabimi Balé, et puis Tomoni à Sanzi Ango. En quel moment est-ce que empoisonner le juge et Ibanité? Nasaraki n'a début comme en criminologie. Et question nakati ya bamakambo abiloko wana, à qui profite le crime? Crime donc liwa ya juge et ko profiter nani? Est-ce que Kamere na esika avandi soki juge akufi nde akamati abimi? Jamal soki juge akufi nde akamati abimi? Le ministère public Koko Kayudi très décevant. Il n'était pas à la hauteur. Est-ce que Yepena Zalaki sur total vient na ba caméra na côté na bango de ba caméra Zalaki to monaki garçon moko ayena na masque aye kotike là juge garçon moi nani aza nani auti côté nini ba monaki caméra azo sala boyo oh papa tout ça là-bas, image mosusu, caméra, azo kwanya, na côté ya lokolo, elingolo baki ezali signe. Donc à tout moment, au qui komi kwanya lobi a omoni, ami kwanya ki yangwana juge akufi. Kobo ça n'a été toutes les communications, aux amis toi TV. Na boité. Comme je te dis, à qui profite le crime? Batu bazolo ba lobi a juge wana, tozo mona na ndenge aza ko sala musala na ye, a okeni na ndenge ke a accordé Kamere na papa wana liberté provisoire. Il me semble que le juge Azalagi sollicité à plusieurs fois. Bon. Même à Zouakania comme juge Aboyaki. Côté Oyo Moussousou, balgi ko accordé Jamal na Kamere na ni liberté provisoire. Tobumae. Mais ça aussi, pourquoi pas? Il ne faut pas toujours voir le mal d'un côté. Les soupçons seulement d'un côté. Ici, tout le monde est soupçonné. Est-ce que ça s'est passé dans le tribunal? Point d'interrogation. Est-ce que ça s'est passé avant? Oui, mais il y a Mobutu, poison, il y a une semaine, il y a un mois. Donc, en quel moment est-ce que le juge a été empoisonné? Bon, qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer que logiquement, dans Nayoki, peut-être je me trompe, automatiquement arrosoir la SNAE. Donc il n'y a aucune raison que l'Iwa juge et Kamata et Pekisake nani le procès est commun. Et là au Gara, toujours au Kamwa, donc Israël, il y a bateau babinke, ba Congolais, ba militaires. Militaires sont à qui na frontane, bazo bon militaire na biso. Mais à qui moi sinabada. On a lobby on a commis syndicaliste, il y a bas militaire, na bas policier. Mais c'est pas ça au Kamatapé, parce que tu n'es pas policier, comme on a ça. Ce sont les policiers qui sont allés là-bas. Au moins, ils ont bango, égorgé, bango, moko. Pourquoi ils n'étaient pas assez formés, mais ça c'est un autre problème. Bino Bokamati, ça c'est quoi le Basoda Nabiso, Basoda Libanda. Basoda Nabiso, on n'a jamais pensé à eux. Sauf à l'époque de Mobutu, Seko, Kukumbendo, Wazabanga, Otokomi, Wamabanza. Asalika Mobutu. Babilo comme tout ça, ONL, Baka, Yabanani, Marie-Antoinette. Asali tellement Babiloko et Tikali, Tile Loyo. Bino Boye Bolobia, non, Tolon, la combo, Yaka, Mobutu, Totiango, Kakabila, Sony. Mais maintenant, président de la République, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, arbitre, Batunango, Bakendeke na front, Batunango, Basa au Koufa.
awa naka kokolo naka lufungola soki lelo mobali na yo akufi na front yeba kaka bakozela enterrement kaka enterrement esilima ale bakamati balongoli yo bakamati moto mosusu bakoremplace malgré bandako yango mpe batonga te kende na ka lufungoli otala bandako yango bato bazovanda oyo bapolisier bavandaka eza bandako ya batole eza bandako ya bacarton bato bazobatela biso me bakovivre na ascaris na libungu aza na sécurité koleka policier wana ozolobi eza pamba mpe ozomona na 10 mètres carrés 2 familles baza kovivre na kati ozomona ke soda aza wana na mwasi na ye bana soki 7 puisque na ka wana mpe mwinde ezalaka te oyo nazoyoba bato ya senel wana bazolongola bango te mwinde ezalaka te na kati ya rideau wana famille mosusu wana mpe ezali wana minda ezalaka te 18 heures molili ekoti chantier bandi ay multipliez-vous oh boyebi nani bolakisa nde boyebi ndenge nini planning ya kobota boyebi te planification familiale ezalaka wana te nde omona basoda nyonso oyo ya kan lufungula na baka kokolo na pokwa baliaka madesu te soko omeki kolia madesu na pokwa oyebi ke rideau kaka nde eza wana te wana okobebisa yebaka ke na madame oyo madame oyo aza na pembeni madame oyo ya bato oyo ya voisine na oyo ya yo madame na bana bakomaki o respect bakoloba a te mon adjudant oza respecté bano ya françois ka papa fait pour bano ya miguel on essaye un peu de montrer ce côté là pana ekota bato bien puisque eza forme basoda na biso eza communication basoda na biso bazovivre na bacondition moko président difficile ya mabe voilà que le président de la République décide de faire 1500 maisons pour les militaires 1100 na kati wana et pour les policiers boke bino moko kobenga libanais aye bodiscute na ye libanais boyoka yebisi yebisi na temps ezako libanais bosigné na ye mukanda a fournir pour na basodo nga na zoloba comme ça moto akovande pa na ye ata bien madesu ata makisi yango na nini ebebisa oyo biloko wana ebebisaka libala puisque okomona mpe mwasi akimi puisque obebisi chambre bakamati le président de la République alobi batonga 1500 maisons bopesi libanais mbongo libanais andimi alobi oui nazwaki 57 millions où est le problème natonga bosengi ngaki natonga 1500 ngai mpe nasi natongi 600 oyo nyonso etikali wana bokei na matadi 60 conteneurs ya bandako ya basoda oki awa na lobito 140 conteneurs oyo eyeki osala à peu près une affaire de 450 ndako ya basoda kote kuna babosana yango depuis Mobutu basoda mpe baza bato il n'est pas dit que puisque ozali mécanicien nzoto no il faut toujours ezalaka salité il n'est pas dit puisque ozali policier ozali militaire déjà so otali babote na bango batonga etoko donc bapièce ya musée pourquoi est-ce que le policier doit toujours être considéré comme les derniers des Congolais et puis bozo quand bolibia babotolaka bachombo balini nga na kufi bokamati mwasi na pembo na bango bafutaka bango te tant bien même bafuti bango 80 000 voilà que les Libanais à l'hôpital au lieu de mbanga yawa nga na twaki 57 millions na pesa ngo epa ya ndeve na ngai na pesa ngo epa moto nga na ligi eza mbongo na ngai oyo bopesi nga mpa napesa bino bandako na bino ezali résultat bozela nde résultat bopesa nga liberté provisoire surveillée conditionnée et bokomona dans 3 mois napesi basoda bandako oyo président de la République alakaki bango mais c'est sikoyo na baprocès na bino wana yo moko to lobawa na kati ya procès bonyokoli ngai bobomi ngai na kati ya cachot oui c'est presque eza na cachot te bobomi ngai na kati ya cachot ekosala nini puisque na 58 donc dans 2 mois bokangi bango bazalaki na possibilité ye libanais alobi bopesa nga 3 mois
bokamata obele bofuta 1,500,000 $1,500,000 bobibisela ngai ba conteneur yana nyonso et moi je prends nakamati na saleli ba soda na pesi bango bandako na bango ça se que bozokanga bango pona nini bâtonnier il n'a pas été à la hauteur. Très bien. Il n'a pas été là. Je connais le bâtonnier Coco, c'est le deuxième nom, je t'abuse toujours sur les problèmes. Coco Kayoudi. Yo, comme le bio, on a benga, moi c'est à Caméré, aya ko témoigner. Na benga, moi na ya JB, aya ko témoigner nini. Bakamati bakateli. Baga belle fille à Caméré. Belle fille, ah. Moi na JBT. Di Kambote, ouais. Caméra wanga mwana wana te bien ngoko saya le bité ngani tata na yo. Il sait pertinemment bien, c'est un monsieur intelligent, conscient. Aïebi, moi, un abisso. Bon, Bokatelier, 60 mètres sur 60, au niveau de la télévision, pour la saline. Yenda Kotonga, 1500 dako. Oh, Madame Chatour, il faut aller. Mais vous l'avez interrogé pendant un mois. Et là, on est nous au Bengissier. Boromona traçabilité nakatia compte naie. Est-ce que c'est ça le procès? Mais oui, nous les Congolais, nous, on a besoin de 1500 maisons. Le résultat, oui, on veut que bakamata papa wana batie na ndako moko batie basoda o batie bango kuna na nani batia bango wana Caméré akamata ba PCP liberté bino bolingi kaka Jean-Pierre Bamba Jean-Jacques Mamba bango ne baza na droit bazala na liberté provisoire. Caméré okima wapi okende wapi, mais ils n'ont pas le même dossier hein? Mais bon ça se bati bango nchini bale parler bon kamata na ye libanais Jamal na Caméré Makamba procès à 57 millions. Les 57 millions ne sont pas perdus. Et je voudrais bien, on ne va pas passer la bonne année là-dessus. Aussi, au Moni Wapi, M. Koko Kalunji, puisque le ministère public, Baba, ministère public a été incapable de prouver que à partir de cet endroit, bon, Ezalaki, et qui titi cet endroit où Caméré, voilà, et si Kazuaki Mbongo, et Wana. Le ministère public n'a pas été capable. Bon, changer. Le ministère public est faible, selon eux. En tout cas, il y a beaucoup d'arguments. Attention, Nadossio, c'est un monsieur, hein, le ministère public. Ils ont mal ficelé leur dossier, parce qu'à aucun endroit, Oyoba, la Caméré, Ahamati, Aswaki Mbongo, arrivé à Madame Chatour, mais c'est un contrat. La justice a estimé qu'il faut Madame Chatour pour répondre. Il faut aller pas au-dessus de la loi. On s'est dit tout simplement, au Monique, ici, j'ai un bic. Ah, on a 10 000 $. Ça se passe au distraire, on a bic. Mais n'a pas 10 000 $. Ce monsieur a accepté un contrat qui est en cours. C'est un contrat qui est en cours. C'est les 100 jours du président. Vous allez demander à M. Jama des comptes sur un contrat qui est en cours. Est-ce qu'on peut faire 1500 maisons en 100 jours? Même en 3 mois. Moi ça c'est inadmissible. Ce n'est pas de la... Alobi boti kangai bobi besanga santé na 80 ans bokamata boti anga en résidence surveillée bo pesi ngai 3 mois bo futi biloko eza na douane. Moi en 3 mois je vous donne les 1500 maisons pour les policiers, pour les militaires, bakamata pe bazwa moyen que soka aliema dessous et panaye. Très bien. Alors, Togomina Soukati, on a compris que urgence n'a eu Zali Basoda, le coup là il a boy soda na soda zananda kuna itango mbule kubeta soda na soda vande panaye. Le coup là mokondiamboka azwaki motema malamu ya kupesa bango bandaku. Batika ba projet bandako na bango ekoma na suka. Umwe bazala na souvenir que banda Congo ezala Congo, c'est vrai que Mobutu asalaka makamuna ndenge na ye mais na ye la Joseph Kabila selon yo ba changer nde ba kombo ya bakame batongeli ba soda te. Ou eza réalité na tongité mais na période oyo ya ise batongi pona ba soda bandako boni. Alors si Tshisekedi veut le faire, bolingo boma
boule il y a président, ça veut dire na kata action nango. Et d'ailleurs, on est en train de saboter bah action. Il y a président, il y a chef de l'État pendant que bientôt il y a mon lobby de 3 ans, 3 ans le président va retourner mais ça c'est quoi le lobby na kamba banda ko mais ba tubazo la ka libanda. Pour nini puis okangi libanais na kati ya na makala bokangi pour que faire château aya ko sala nini botika château libanais château nena masi amida château c'est château la tata château yenda ko ya ko silisa bino banda ko so bobengi bobengi pas mais ko ya aza obligé ba otala ba compte na bombé d'accord na lobi vieux bombas soki bon petit to bakati les ricel 60 mètres sonnier bâtonnier soraya bo bande ko tanga akoya ko témoigner na petit lobi baza ko beta wana masaro asalini baza ko profiter mbongo soki ya frère na ye ya oncle na ye boya boza ko beta bana biso yo so ba profiter soki quand même oza quelque part ba profiter petit wana nda kotaki na Rao Bank abimisi 47 millions de dollars azaki na nango kaka photo wana nde bomi mwana legi mbongo legi mwana na mulai photo wana nde omoni même na ba changer omona na te ba kamati billet batia o mususu ba kamati photo wana nde bomi petit botika ye n'importe qui na place wana a profiter il n'est que un renseignant mais renseignant nde o kamata nini akoya okota na makambo ya 1500 maisons pendant que batonga basoda bazala statut ya renseignant échangeaka par rapport ya ba données oyo moto azosambisa ko oya lwa renseignant mais échanger peut okanga mais caméra en sait quelque chose mukuna en sait quelque chose mukuna otuni papa mukuna te mukuna kosamba na to sili sa place wala mukuna esengelaki ya banda kosamba mais bavocat na basengaki remise pamba te ba élément nouveau ezaki na kati ya dossier les 5 nde papa kozongela kosamba. Est-ce que Mukuna va s'en sortir dans la prison face à cette affaire? Il y a Chibola, Balobi viol, Chibola Mimi. Chibola Mimi, faut le baron à Chibola Mimi. Rétention illicite, il y a des documents, viol et puis la menace de mort. Est-ce que, dans mon niveau, vous avez un réseau à Ote, Bazagi, dans mon Likamombo, on a tapé perdre. Moi, je ne sais pas, c'est ce qu'on voit, hein, réseaux sociaux, ça, la makamna webele, bako c'est la période monge yo fingaga, vous avez dit, bah travailler à voir là, les cas. Alors, n'engagez pas tout ça, azomona ke, bah travailler, ya Mukuna. Est-ce que Mukuna ndekona yo, maseba langa? Maseba langa. Et pas dans tata ya ma grand-mère, ya papa nangai, azabena kalambai. Nana sa baluba. Donc, negoza oui, na sa nango zali. Maman donc koko yangai maman oya tata nangai azali benaka lambai esili bazo benga na tinta kanyi mecha mukalambai de ba komo na lere oyo ya ba authenticité mais bon Mukuna est-ce qu'il va s'en sortir ngala za mukwanya est-ce qu'il va s'en sortir Mukuna eza procès politique puisque baza kolandela te biloko oyo ya za koloba éveil na ye mais façon aza koloba ndezaki mabe ça frisait l'injure mais tozonga nanu na likambo ya viol oyo mama Chibola mama wana ba violer yo baza ko violer 3 fois na ba rendez-vous peka na ba voiture mais tout monde na kati ya viol puis ça c'est souvent na mukete asia bota mwana moko wala baza ko violer yo mais ozo ko belela boya baza ko violer ngaye na lingo kufa boy mais oyo yi tozuka ba crime sous ba wetwa chukwe ujibimpa bon moto wana ndesa sikoyo yende a filmaki babengi yango préméditation yende aza infraction yende akamati akeko moneye yango babengi yango chantage tentative ya extorsion ya mbongo contre volonté ya moto yende aza na immoralité oyo monaki na Sénat makambo immoralité ebimaki wana ebimaki entre nani Bijou Goya Bijou Goya nani oyo
tambo mwamba ezali mambo adana efo na moni ba pomme moni ba champagne ba yokani même à la majorité pas à l'unanimité pas la majorité makambo wana eleki na Sénat mais yo maman wana saskoyo kobelela na yo wana à 3 reprises. Donc Tibola n'a pas été violé. Tibola en tant que violé, bon peut-être des oreilles, mais en tout cas nandinga wana ba naza immoral non. Naza un représentant du peuple, naza koyoka likamba peuple bazo loba que place ya mukuna pe ezali kunate makambo ya détention ya mikanda. Bon annulé ba mikanda wana ba conservateur ba kabadi ba PC. C'est pour ça il faut bokamata moto botiaye nakati bo privé na liberté na ye. Dès le on a tous d'accord et moi j'ai dit que c'est politique mais malgré ça bon oh l'axatolo ezara yo to mi pende ezara yo et alors nana mona tola mobile très bien c'est des adultes dans un endroit privé parce que ba mususu balingaka te na mutu kata mususu ndeza malamu mais ça le regarde ba photo wana mingi to saka ba photo et le bateau kamata sasiko yo tout ça photo là voilà cette dame là elle on l'a laissée ba image bibi ndenga ki na banque azoke no sala versement donc babiloko wana batika mukuna mais attention c'est des bonnes guerres son adversaire pe mukuna na sala ngope nenye moko très bien merci alors ce que to komina suka boyebi ke ba sentaka mutumbala mi balete babakisa ndezemi pour moto esa zoazemi akolo bate ba sente mbala mi bale babakisi ndezemi babakisi na oyo ezalaki déjà papa dije mikolo nyonso azoyaka ko violer ngai azoyaka ko violer maman mikolo papa viol bon obenga ngoni na ba viol wana pe obelela raté voilà taka obelela oya ndenge mosusu ya calme allez alors est-ce que Moukouna avait violé ça c'est une question parce qu'il faut prouver devant ba juste que réellement quand il a violé et on funda 2 mois 3 mois après il faut prouver un mot. Donc voilà, je pense que vous avez compris en résumé. Congolais azabonyo kwama azo defali panatonga azo futambongo na pourquoi vie ezali très difficile. Lelo yo kuluta lobi makambo ya bamituka effectivement parce que au moins na bamituka msona nzela mutu kezo kendete mais mutu kezo bouger. Et puis il faut que bana bureau de poids beta ka koko ta yo kozala distrait tout peut arriver. Yo ça avec le salut bonsoir mon collègue. Donc voilà, ce n'est pas une bonne chose. Ça peut sembler comme une blague. Mais c'est faut faire passer le message. Exactement. Puisque et ça discours donc on a eu télévision et radio. Très bien. Alors tu remets la souga tu la rasma beaucoup pour tout ce qui ça question la bozola la question c'est la zone bête ta question mon quoi mais bino batozala ndako eza pona bino pona ni na kuzu ezala molili ezala VIP te mais secret ezala cher faut bope ça réponse eloko wana alors kulu to tomba on a appelé réponse wana ba okanga biso très bien honorable Nembale Mbaleo Molière question ezami baleto misato tombola ba beaucoup place natamboli tombola ba beaucoup vrai ou faux ndenge naza ko bandela vrai ou faux Jamal na Vital Kamerhe ba détourner mbongo à deniers publics ba détourner en côté c'est faux parce que ba détourner en côté ba conteneur résalé vrai ou faux UDPS lelo na position ba discussion zo salama bazo honorer mémoire Etienne Tshisekedi te bah comme on benga Etienne Tshisekedi ventilateur puisque tellement baza on rafé et ba balu ba fengaf tellement bazo rafé bazo boma IDPS na ba dirigeant actuel ya eloko ya binoté et ça biloko ya Etienne Tshisekedi vrai ou faux pour na reçu sa Gentini Ngobi la gouverneur ya ville bakangi ville na minito et komi cop eza sous makambo ya confinement te pour na makambo Covid-19 akamati population ya Gombe azui bango en otage puisque bala réseau bima bazo kabola il faut pas justifier mbongo wana donc yango wana baza ko prolonger na tina mon côté bakamata batika batu basala puisque bango to ebité soki basalaka très bien
Alors boso le komi na suka ekendaki au Capernaum akutani na bayekoli baye moyekoli ya liboso Brenda Bakeba depuis Afrique du Sud, depuis Terence Beaufoy depuis Belgique. L'équipe technique a beaucoup travaillé. Je pense que tokuta na mbalo ekoya makamba ko lobezali belé au lobby na présidence batu ya Asie ba compagnon na bandeko na biso ba abandonné na Dubaï oh bayaki d'ailleurs ce n'est pas le même l'Afrique du Sud pe na Cape Town et puis na Inde na Inde ba lobi na yebisayo la bango madame Marine Toumba secrétaire dans le commerce ministre ya affaires étrangères bongo ba wana bobo sali bango ba congolais très bien. Alors bateau bazana à Dubaï, bateau bazana Inde na New Delhi, donc maman Toumba baswa babintu bossa la quelque chose pour que bozong sabatwana. Bateau bakarami na intérieur ya mboka. Bateau epe sengeli bazonga bazana mbandaka bazana balisala ba umeli kune sengeli bazonga. Congo Airways zali. Bo fongola bango bazonga so que possibilité zali. Tokomi na suka, je pense que verbe za clair na tuni bino mutuna liboso pona nini na kuzu ezala via ipite mais secret ezala cher. Et puis ami balé na loba. Bon, merci. Montanzala so même la fête à tout na rato relier nini. Miss Cécilie. To goûte à la lobby avec le même plaisir pour le même travail et les mêmes objectifs. Bye bye. À vous. Salut tout le monde. Moi c'est Achille Butungu. I do work for Unishow by AFH. Anda Cedric aussi. Tozako faire appel na bino nyonso tu bozako la nanga sikoyo. O azo vive na kati ya UK, ya Royaume-Uni seulement que tozako pesa ba service protection et assurance. Tozako pesa assurance vie, life insurance. Eza que soki mutu aza na bomo ite ba futi yo mbongo. Mbongo bako futa yo eza pona ko couvrir l'enterrement, pe na suko tika héritage na bana yo et en même temps sozaki na ndako ozwaka na crédit et ko peut futa ndako na yo toza susu na auto bengi living cost ezali produit oyo soki mutu abeli azana ndako osalaka plus de 20 heures yaka soko beli assurance ko futa yo mbongo pendant que ozana ndako ozosala te. Et nous avons aussi building and content. Ce que vous avez kuna yo bien au foot laka, on go protéger ndakuna yo, to ko futa yo. To za susu na auto mengi critical illness, assurance maladie. Tango mutu ozali susu na problème à santé, au beli sérieusement, l'assurance te paye. To za na ba témoignage de belé mutu yo afutami parce que bela qui m'a dit critique. Naza juste na besoin ya ko témoigner par rapport na makambo ya assurance onde kona biso Achille azako sala. Tango likame zui biso et que maman santé déranger, maman bazana droit ko futa ye autant. Réalité za ke ba honora parole na bango pe ba pesa misolo e sengela ki par rapport na oyo biso tozwa. Que za aventure te, eza vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, kozela teti na suka. Naza apona ko aider yom tozo landanga, oza na kati ya Angleterre, na Royaume-Uni. Si vous devez parler de Dauphin Bouilly, en quelques mots, vous direz quoi? Effectivement, je disais un soir d'un festival, je débarque à Québec après quelques centaines de mètres de marche. Du retour vers la scène, j'entends de loin une bass qui groove sur la scène, mais incroyablement. C'était qui là? Je sais même pas. J'arrive, j'approche, je vois. C'était tout un artiste sur la scène. Comment il bougeait. Et la basse, tout était parfait. Un beau chanteur en plus. L'écriture est notre langue et c'est à travers l'écriture qu'on se repère et on se retrouve. Makomi, c'est le titre. Makomi manzambe makoki na mikolo ya suka oyo bokomona na suka ekeke bamingi bakondima baprofete bakobima oyo elokota. Makomi, l'écriture, la parole de Dieu. Ngolou, vous savez bien, rien ne se fait sans la grâce de Dieu, de Tout-Puissant. Nabikisami na ngolo na ye
Rochoa, c'est le nom de Dieu. C'est son nom qui bénit, son nom qui élève. Et pour finir, le 4e titre, c'est Ndanga. C'est la surprise. On va être tous surpris. Allez, bonne écoute à tous. Ndanga. Yesu kati nangai ndanga ndanga solo kozalana